Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait l'enfant maillot samoué. Télébusiness, Molière TV+. Connectez-vous sur Canal Sat 346. Rosali awa akomi na nsele na quartier aéroport ya Njili Harare. Harare bozali awa epai ya Mama Ida Solution. Mama Ida Solution avandi awa nakomi na nsele na Harare. Avandi nakomi na nsele na Harare. Mosala na ye aza kosala ezali mpona kobikisa bamaladi, mutu nyonso aza na problème na ye, oza komona pasi, nde akoya epai ya Mama Ida nde akozwa solution na problème na ye. Problème eza bamaladi eza ebele. Mais maladi na koyebisa bino obetela bino sete soki omoni oza na tension oyo ya miso, glaucome ezotungisa yo, tension ya miso ewumeli na yo mingi esilaka te, miso ekoma molili, miso ekoma brillard, omonaka te, yaka epai ya Mama Ida Solution okozwa solution mpona miso na wana. Eza black te moto yebisa bino na kati ya kisasa alobiki aza na kisi ya tension ya miso wakosi. Apart Mama Ida moto aza nango. Oza na nani maladi na yo ezotungisa yo makasi, okenda ba Inde otambola esilaka te. Prostate ezotungisa ngai yaka epai Mama Ida. Mama Ida akolongola yo prostate wana mbala moko, okende opération te, kaka bakisi na ye ozomela yango mpe ezonika. Yango ezotungisa yo mona Mama Ida. So omoni Mama Ida ozwa solution mpona bamaladi na yo wana ezoniokola bomoi na yo. Kolanda oyo bilandalanda te. Mona Mama Ida ozanga kobota, obala mwasi na yo bowumeli, bosali mbula o 12 13 bobota kaka mwana moko. Mwana wana akoma soki na 14 15 mosusu ayaka te. Mwana Mama Ida ntango mosusu mpe mwana wana aza yo te, ndeni yo ondimaka ya yo. Yaka mwana Mama Ida mpo Mama Ida alongola yo bainfection na yo ekanga yo ekoma soki bamiomi ya ndenge nini. Mama Ida alongola yango, akolongola yango na opération te, kaka kisi ya kopesa. Apesi yo kisi, omeli ezonikama ndambu ti esili nango. Epa Mama Ida akobeta yango dada esili nango, mwana opasi te. Mama Ida na bino abengami kaka na nzela ya Kinkole. Nzela ya Kinkole, Harare, so okomi kaka na aéroport ya Njili Harare omona Mama Ida. Numero ya Mama Ida yango 081 92 74 794. Wana obengi Mama Ida nde okozwa ye. Oza na problème yo kutu ndenge oza wana okoma na wana mwasi. Yo na mama na ndako bokoma kaka basi mibali. Yaka epai Mama Ida. Faiblesse sexuelle eloko pamba. Eza maladi mona olongola ngo kwa alliance. Mona Mama Ida okosepela na yo. Okende obwaka mabongo ndenge okende kobwaka mabongo kuna bapesa babido esilaka te. Yaka mona Mama Ida okosepela na yo. Okosepela na yo. Bino bokoma koloba batradi nyonso bazanga ndenge mote. Mwasi na mwasi alambaka nzungu na ye. Biso nyonso tolambaka nzungu ndenge moko te. Soki oye na problème na yo ozotungisa bomoi na yo wana epai ya Mama Ida yo kozwa solution. Infection na wana ekoma chronique esilaka te. Osisa bakisi nyonso mindele esilaka te. Soki kaka oye epai Mama Ida mbala moko infection na wana ezala osubaka masuba ekoma ndenge nini. Ezala masuba na ye ekoma matanga tata. Mona Mama Ida okosepela. Okozwa kimia. Mona Mama Ida na solution eyo ozopesa opasi. Mama Ida azali solution mpona bino. Numero ya Mama Ida yango yo ozuka transport wana na Pascal. Pascal ti okomi na aéroport ya Njili. Omona avion liboso wana pusana mwa moke omona pancarte ya Mama Ida na Harare. Numero na yango yo 081 92 74 794. Soki okomi wana omoni Mama Ida nde osepeli mpona baladi nyonso oyo ezotungisa bomoi na yo. Estoma na yo makolo ekoma kopela moto. Nzoto ekoma kopela moto. Okoma na kutu kolala kaka na nseso pane mai pozwa pongi. Mona Mama Ida okosepela na. Soki omoni Mama Ida okosepela mpona baladi nyonso ezotungisa bomoi na yo. Okoma na yo baninga insomnie kutu pongi eyaka te, baninga balalaka yo olalaka te. Makambo nyonso to ezoleka libanda kaka na matoi no. Mona Mama Ida. Pongi ezoleka batiaki butu mpo kotalala yo ozolala te.
eza maladi mona mama ida soki omoni mama ida yo kozwa solution mpona maladi wana nimero ya mama ida yango 081 92 74 794 olingi ozwa mama ida azwami wapi mama ida azwami na nzela ya kikole ozwi transport na yo na Pascal okomi na aéroport ya Ndili opusani kaka moke okiti na rare wana omona pancarte na nga benga mama ida wana okozwa ye maladi oyo bozotungisa makisasa mobimba bokomi niokankaka miomi te biloko na mpona nini kala ezalaki te bamama babotala biso biloko wana ezalaki te ekomi lelo mpona nini négligence na biso moko tolingi bakisi na biso bokoko te tolingi bakisa mindele mpe bakoma konégligisa yango eloko nyonso ekomaka pirate epa na bango biso tosala biloko génial okuti nango na zamba oye olambi omoni moto ameli mpe abiki mona mama ida ntango omona mama ida okomona probleme na wana ezotungisa yo okokoma nango bien oyo estomane wana eliama mpenza loboko kutu moko okitisa te estomane moko kutu otambola te pema mokuse na pema na yo wana mokuse wana mwana mama ida akozwa solution mpona pema wana ezosala mokuse ezali maladi eza kati na ntango okomona mama ida nde ozwi solution mama ida azwami na nzela kinkole na nzela kinkole ozwi transport ya kinkole bibwa okiti na aral na aéroport benga mama ida wana okozwa ye nimero na ye yango 081 92 74 794 yo ozali na papa ye yo kaka mpe soni oza na hernie ekoma lingundu ya monene okoma kolata bapantalo soki 5-6 okasoni te na misa bana ozobomba maladi babobaka te yaka epa mama ida kopesa okisi alambeli yango ebandi komela ebandi kobima yo ndambu basalite wana ezobima bamafuta wana oyo ekozali kola mafuta moko ya nini ya bongo ya nyama wana nde maladi soki ebimi yo ozwi pema maladi mpe esili mwaya kutu basala opération eza te mpo mibu esi eleki mibu soki eleki mpo kosala opération eza malamu te mwana mama ida nde okozwa solution mpona maladi na wana nimero ya mama ida yango 081 92 74 794 mama ida azwami na nzela ya kinkole okozwa transport bibwa kinkole ntango ozwi bibwa kinkole nde okokutana na mama ida ozwi solution mpona bamaladi oyo ezotungisa maladi lokola oki eza maladi moko ezoboma moto na miniti mpe mama ida azolongola ngo na miniti soki oye nango epa mama ida ozwi kisi omeli mbala moko ekei mona mama ida mpona maladi oyo ezotungisa oyo ya oki mona mama ida mpona maladi ezotungisa oyo ya nzoku maladi ya nzoku mona mama ida nde okosepela mpona maladi ya nzoku no wana mona mama ida komona mpe apasi te alembi mpo naumeli mingi na vache kote na buti naumeli mingi nzela ya laki mai ndombe eza molai mpe tala kaka mai na biso ya mwindo biso moko mwindo atamboli ntango molai koluka bakisi mpona kobikisa bino bana kongo mama ida ye yango naleki mpona yebisa bino mama ida nabandi mosala oyo sikoyo te naumeli na mosala oyo nabanda mosala nazala na mwana moke na 85 oyo nga na bandaka mosala oyo papa na nga aza na vie 85 wana nazalaki na ba 20 ans nga na bandaka mosala oyo eza papa na nga moto abolakisaki nga papa na nga botinga mosala na ye oyo nga aza mosengele mwana ntano mbelo mpa na biso nalaki mimi na nyokiti na nzela kami ekomi mpa na biso nde nayekoli mosala na maboko ya papa na nga nasomba te nadefa mpe mpa moto te nde mayele oyo ezali nde ya kobotama nabotami nakuti papa azosalama na kati ya mosala oyo fo liboso kobima okende koluka moto abikisa yo bondela nzambe na yo alakisa yo esika nini okoki kozwa lobiko mpo mosala na biso oyo baesprit mpe baleki ebele fo kosambela mpenza makasi nzambe elakisanga nakende wapi nzambe asalelaka motu na ye ntango motema na yo etuti oyoki moto azoleka mama ida alobi motema etuti nzambe na yo wana asinyale ntango oyo komepa mama ida ozwa solution ozwi nayebisi bino boye mama ida na bino azwami na nzela ya kinkole ozwi kinkole bibwa okiti na aéroport ya Ndili na aral
soki okiti wana okomona mama ida pancarte na ye wana eza na pano na ye obengi mama ida. Maladi nyonso ezotungisa bomoi na yo nyonso ezaka ya koloba na tele te nyonso mpe ezaka ya koloba te eza mosusu mpe makambo mosusu ya kati ezali oyo komonani kaka na mama ida boye eyebani kaka bino mibale ezali nga na oloba ngo awa te wana bana bazali ekomi bana bayoka te bapapa bayoka baboti te mona mama ida yo koyeba kati wana eloko oyo olukaka wana okozonge pa mama ida na mama ida koloba ngo awa te mama ida ayebisi binoka maladi oyo ezotungisa bomoi na yo oyo babakela lokola maladi na solo na nzoto eza maladi ya malamu te ovandi kaka na kati ya bisi baninga bakomoloka so boye nini solo nini tozalaki boye te kana moto wana akoti tala ndenge ekomi eza kitoko te mwana mama ida akopesa o bakisi na wana okomela bakisi wana ekonongola solo wana na nzoto bakisi wana mosusu okopakola elongo na solo na nzoto me yo ozotambolaka kaka ndenge wana na solo na yo na misa bato eza malamu te mwana mama ida mpo ozo solution mpo na solo wana ebimaka na kati ya nzoto na yo eza malamu te. Mama ida numero na yango 081 92 74 794. Mama ida azwami na commune Nsele oye ti commune aéroport ya Njili are Harare kiti wana kokola pana mama ida nde okubenga mama ida kozwa ye na numero ya 081 92 74 794 ozwai mama ida wana. Mama ida yebisi bino boye yo papa banda komona na wana nozemisi ata mwasi te eza mabe po mwana mobali po yebaka ebotaka ntango ozotanga ozala mwa sheri na yo fo mpe ayebisa ko nani tanto Jacques omoni ngai namoni na regrete pardon kosala bote baboti nanga na regrete ntango oyoki ndenge wana mwa motema esali nongonongo obangi wana eza malamu me bana basi na yo ti na klasi ti osukisi ata mwasi moko ayebisa yo te ke ngai naza na leta eno te ti okende kobala osali mariage otie mosi na ndako yi bokoma na ndako probleme eza ya mwasi bongo eza ya mwasi esi yo moko oyebi kobota eza ya mwasi te po ebo oyebi kobotaka te yoko banda komwana osibisa ata mwasi ngai kutu na jeune garçon na ngai azebisaki mwasi kana mwana moke na 16 ans na lelile na dede siku moko elinga na olela nini na mobali na kela si mwana ana tie na ndako mwana ana boti mwana nga azotanga yeba azotanga lelo basisi baza na université eza bien mais eza te ke yo okomi obali mwana bato mpo ofutika misolo kaka bino kobalaka biso basi soki tokomi kuna ifo kaka tobota oyebi mona nde mama ida soki omoni mama ida ezala kobota na ekoma nde nini ezala mataka na ekufa ezala eza nto yake pa mama ida yo komona mama ida akopesa bakisi okokoma no malamu okobota na yo kobota pa mama ida eza petit problème kobota mosusu eza biso bamama yama biso mata kobota bana mibali fo kogade mwa conseil ya mama ida apesa bino ya bamama bolimisa ntango oboti bebe na mobali ifo kolata ye couche na ye bien ntango ozomelisa libele na ntango ozomelisa libele soki onéglige ye olati ye malamu te mai ya libele soki ekwei liboso na ye akomi eposa ya libela akobota te akobota te papa akobota te akomi eposa ya libela me na ntango akoyeba mama ida lokola papa na ngai azalaki na domaine wana papa azalaki lokola mécanicien ya nzoto ya bato ayebi teknike wana alakisa ngai zwa boye ele na opesa ye na tumbi na pesa ma lia akolia yango kaka wana epa na ngai ya biro na ngai le ya bozonga na ndako mama alobi boye nde nini o makambo echange ezeme eyaka te eye tozomona eza malamu me ovanda na oka boye mpe mama mwana na yo abali mwana bato o mwana bato abotaka te bongo yayo abota boluka nde solution bomona mama ida numero ya mama ida yango 081 92 74 794. Mama ida azwami na Nsele na Harare okomi na aéroport ozwi transport kinkole bibwa chauffeur kitaka na Harare omona pana mama ida okiti wana ntango omoni pana mama ida okiti wana nde okokutana na mama ida okosola malamu makambo nyonso ekokende malamu kobanga eloko te mama ida aza mpona bino
mama ida bino ayebisi bino eloko eleki nzambe eza te banzete biso tosala oyo pouvoir ebutaki epa yene ye nde moto apesa ye pouvoir na nzete apesi mayele na motu po ayeba kobikisa moninga moto na likambo eza nango nasikobi te ngai nakendeke kuna te eza banganga nkisi te papa ezali bakisi na biso moko nzambe na biso alinga biso mingi atiela biso yango na laki mai ndombe ebele atieli biso na bapiki mi bayebi sorti nyonso ya nkisi nde tosolaka na bango tokotaka zamba na bango nde tozwaka bakisi mpana nde mama ida ayebisi bino boya ebele na ye naza mpona bino bobanga eloko te tokosolola tozali biso na biso obanga te mama ida ye mpona bino mpona kobekisa bino yo mwana mwasi mpe oke libala epai ya bato kolonga te ke somolanga plante ya molai awa ntina nsima mwana te papa utaka mosala ota koyamba ye aza te eza bie te lelo oyo bana ya bino ya bafrançais moninga auti mosala akoti papa efini yoyoka nye kaka yo moko malamu te omona ye ntango okuta na moninga kuna akangi na epo ya abotisi ye libanda yo okeleli mpo oyebi na yo koluka te luka mama ida mpo oyoka makambo ndenge ezali luka mama ida osepela mpe papa pasepela nayebisi bino boye mama ida numero na yango 081 92 74 794 mama ida azwami na komi na nsele okoti na pascal kinkole bibwa okiti na ara obiso ofere tikanga na ara place ya pankate mama ida okiti wana okomona mama ida kaka wana 3 metre kutu te omoni mama ida okotambola kutu te premier avenue deuxième troisième epa mama ida nazaka wana na deuxième avenue mama ida azaka na prince oye mpe na motuka na yo okangaka epa mama ida nzela eza polele mama ida abengi bino na bakolo na bino nyonso oyo natangi te eza ebele nyonso elekaka wa te ya kati oyo omonaka mpasi wana oyo olotaka oyo omonaka oyo esalaka mpasi nyonso akolobaka te yaka oyo asololaka na nzambe na yo mama ida mpe asololaka mpe na nzambe na ye bokutana bokozwa solution mpona makambo wana nyonso yango wana mama ida ayebisi bino maladi nyonso nazosufrir nazalaka na zolo na ngai esi ekoma nango ekangama na kati nakokaka kopema te sinizite ebuka ngai sinizite esalanga boye yake pa mama ida mpona sinizite wana sinizite eza malele mabe